Saratola TV. Nalobi banganga o busa na Congo bosoluka makila te. Papa, bato bazo senga na internet yo po ni bozolo belango te. Saratola TV. Et puis pourtant comment Alexa. Te na Alexa. Te moko pende komi pende bato ba mo ba c'est abusé en fait. Yo linga ngana ya na vande ana nesika olala te. Saratola TV. Est-ce que ba poto na ngezo déranger bino? Bomoni ngana otelengana na bakola na osengaka batembo na ba whisky. Na mela pe masanga te banana e poto bosi bomoni ngana boîte nini. O poto langa chabino kaka. Banda na ya bandiko ya poto bomona ngana boîte nini. Zela na boka na ovie na ngai. Na ovie senga vie na nga jonga. Vie jonga. Pesa ngata moi prémisse. Pesa ngata moi whisky. Ata moi demi verre. Vie golf. Tindela ngata turbo. Bosi bomona nga. Saratola TV. Batrin siko na tuna loko za mpoza na tuna ngala bomba na tuna tango longwa siko Paris okenda kuna na ba province wana ba 4 heures du temps olamke betongo yo wana okay na matita kasi yo foto na siko batu ba yaka poto basuka na libende oui ba sans objectif nga suka na libende te na yo sota nga na progresser osota ba libende kala. Saratola TV. Bikaka na lobby boy problème ndezali yo awa tozo mema yo mais yo moko nano memite mais tozo mona batu miso déjà bazo mema. Saratola TV. Wana yani Texas, n'est-ce pas? Hein? Moni o Texas, hein? Merci. Boya ebsangai permis ni l'équipe permis américain. Na monde, même passeport américain. Saratola TV. Muto azokumba ya kobatama. Oyo so bakangie na mbila ke boloko. Oh. Oui, nga za mukanda. Bon, donc, so na bina na zo location voiture à partir à aéroport. Na louer voiture. Tant on la ba nga permis na nga batali américain. Français tie. OK madame. Saratola TV. Na réseaux sociaux to vivre na matalana. OK. Oh na sali o babenga ngo matalana mais posa matalana bien foza nango. Ouais. So za nango to sa matalana te fallait sali banda asomba banda kuna kitoko sa matalana te. Saratola TV. Ozo cap s'il te plaît. Batu ba komo yekola okumba. Mais toi en 2025 oibite. Oui. Toi 2025 hein. 2025 il y a plus de 40 ans a yekola okumba volant, c'est très grave. Saratola TV. Moi batinde biso to umeli to kosa kama makambo ebele nzoka ngana oyekola okumba. Eza na ba âge mususu evie na ngana ninga mabete. Il faut to tikela bana basa makambo mususu. Saratola TV. Batu ba mona rake azwanda quoi. Azovanda chez les parents. Tina âge a mukolo mais azui quand même parler. Ya lora ba sœur na biso basila. Vous comprenez? A comment foutre na âge ki mukolo. Saratola TV. Oui, si la foutée la tazaïka chez les parents. Mais cause oza chez les oza na lupango wa famille mais oza ndako na yo. Te mena ajoana te. Mais te na ndako te ana chambre. Si la papa banga kufi bakenda o filmer chambre si la. Saratola TV. Moi na so o manquenga respect na longole le bilamba na toilette. D'accord. Oui, j'ai na droit wana. Saratola TV. Soni ezake bana mo ba finga mama bango na réseaux sociaux. Bana mo ba emilia mama bango na réseaux sociaux. Bana mo ba ya na image ke babunga bazwa na réseaux sociaux. Mais mama bango ola na ndako ezanga rideau, ndako ezanga couleur, ndako ezanga plafond, ola na tol. Saratola TV. O ba ote kokanga ye na bité. Pididi. Saratola TV. Da oyemba ki pididi na enenga salaka. Inosibi limbi sanga pardon. Inosibi limbi sanga. Ata bordi ekozalaka china suka na makamba rebo. Mena makamba miziki oleki. Saratola TV. Yo kaka kate. Lifuni. Oyoka ngote. Et puis ekoti. Et puis tele bine la moi mobile. Obina loka apede. Donc nazo ebate. Sodome na Gomorrhe to nini nzambe na ngai. Saratola TV. Et loka fallait azaki talatala, il faut tala pembeni na e ba petit na ko tambo na bango.
petit nini akoki ko accompagnera oyebi fali aza oyebi bana ba gaz ba fula mate pona ba vie na bango mabe ba partout zo Saratola TV. siko yo za rapé na fali asokoli maya lati atie parfum lati ba peta bandalungwa atie beauté ne en place en G aeti a matina podium nao ezwa kate yaya bagezi mawete fo batika muziki bakendo sa ba film porno Saratola TV. via nyata yerobino 12 ngati ngai yo na vanja yo mto chabi koma ngai so na ngai ndo mona ngabo efanjwa tala ngai bike petit na ngara maele Saratola TV. yo za artiste musicien ouais ozara na ba délire na osalaka est-ce que oko sa ba délire na ba sitoche le rola ba chacha ozobenga chacha sitoche poni te maza sitoche maele zate atanga te ayebi ko commenter entouré na bazoba donc so bosali na eloko lelo yeba ebima kaka Saratola TV. ok papi didi bozoki osobi 4 parcelles bachacha baoteka nzoto ko ofele boye gezi mawete ozongi na ntongo mbongo tele ya te ata yo moko Bonjour, bonsoir fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle. Oui, puis ça rabino ba information. Il y a sur Bozola, on a besoin de MS Prod TV. Chaîne YouTube, les opérations qualité, il y a image, il y a propre, il y a son, il y a go, let's go. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube MS Prod TV. Le lot est un spécial fusion. MS Prod TV, Saratola TV et tout un boum! Explosé donc, vous comprenez déjà. Pour commencer cette belle émission, salutez na yo, balobi, Bruno Makubungu, balobi nini, on dit comment, on dit quoi? Salutez na Brian, mon neveu propre. Nicolas to benge ministre santé. Ministre santé. Napesi mbote pa ya Thierry Ekrita. Salutez na yo. Oh, Thierry Ekrita. Derrière la cam, tout ça bongo na le maestro. Les tout-puissants. Vous continuez à tout. Qui nonchko. Que j'ai saluté, j'ai dit déjà bonjour. Number one. Je reçois pour vous. Baba ina ngoza Kemo bosani vie Staningoi. Ah! Le boss Staningoi depuis Kenya. Na minute ana Kenya. Ana Kenya. Patron des patrons. Staningoi. Et puis non c'est plané. Et puis ba boss mususo bazalaka bakoka ba matalana. Pour faut ba mona opesa ki. Choisi matata bakoka ba matalana. Mais fais pas moi bien en privé. Te matalana. Yeka il faut bon maman pour no good. Matalana do boma papa boma mama viaye. Donc, on a un esprit moro, et bato na criminalité. Ah ouais. Donc, c'est l'argent sale. Ah ouais. Si on vient na biso bastaningo, il prêtre na minute à na Kenya. Te ya na besoin oyela e masolo te ke papa kufa ki pa kaba, onde na zabo ye na lalinzala. Est-ce que obi MS tika na loba mo. Te loba ko sola. Obi Staningo po mutu akabela oka fo so moni mutu akabela koka soki fo lelele nzala a mutu mabe kokabela mutu pona position de faiblesse te c'est pas bien ndo mona ba prêtre wana balinga polia mbongo ne ya pamba boyka avie na Pierre akabela nga larko Staningo iso benge vie nanga mikolo mo Pierre keza solo langa ko oza besoin combien on a besoin moins 1000. Yeso ibise wana bezo mila bibo na vimbise on ra tonne 5. Netingana 5, netingo bi ngana 5 akite. Na seni na ngati. Wala, so le bineka rabibon. Wana bezo 8 bon na tonne 10 on ra mo. Avimbisi. Avimbisi. Veyo mukolo ba levi. Ozo comprendre. Siko ba vie na biso mususu wana, il faut osanzo la epenza to oyebise viende na zabo Brian fièvre. Il faut créer ba ordonnance à l'okuta te. Wana suko kabati. Saratola. Et puis la wana comme otinda batu na criminalité. Ouais, batu vraiment ça. Boma maman, boma papa. Et puis batu vraiment osenga na réseaux sociaux pour éviter
mutu wana matala na koya kopesa akoya tanga oyoka sangwa liwa ah ouais nazoyebisa oti non staninga oleki vana o vie nanga oh obosani Guy Malela le prince de la le ville fils du roi le prince de la ville ah aïe 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 salute na oyaya balobi nini saratola toi na Kisasa ti Kishasa oyo moto na mboka na il fait chaud il fait chaud ici très chaud Dinos Twanenga Kishasa Bruno Makubungu na Nenga Kishasa est-ce que na Kishasa peut tozaka na Ginos quoi ah Ginos kwa kini na yebite est-ce que na Kishasa bakoza na mutulwa ye bon question mark voilà ya professionnel international number 1 mais ce que fona yibega akini ah ouais tu comprends non na comprendre au monite Sarah Miswamba mu obebisa komba famille Lusamba ezaka Lusamba nde te Miswamba te wana komo sana ko mama limbisanga mama Viki osepela te obende émission mabeti ma Viki te retiré c'est là na senga ma Viki senga ma Viki pardon ma Viki Lusamba pesa ba précision ba ma Viki ba tebele wa fier akombo ya famille na bino yaya so koti na TikTok obeti Viki Lusamba azana barre de recherche star Viki Lusamba Sarah Lusamba star mbakisa nene ya Lusamba na nene ya pa koma Lusamba biso mibale bana ma Viki ah ouais ma Viki aboti bana basi misatu kaka yo na nani ngai nene na Jenny bon ma social na ebiete atumba bon Maria tumba okaba komona bango te yo famille batu yo biso toza ba Lusamba boy pete misu makase ko ngana Lusamba omwenga na vanja so na esi ma Viki limbisa bango limbisi bango tozonga sima moketo bana mbala mopo tuzi tokoti osisi opesa batu nyonso bambo obosani mutu moko nani susu napena bosani aucho yang ya be na pesi mbote motema papa kitu mwebi ke ba Benita o pe ba okaba suste Benita on pe bando ya poto na comprendre te Benita okaba suste banda prometa ko ebi prometa yoni ni o yo koto ozwazwa ka ya ocha oyebi ke Benita okomo sa mabe ozalaka ju wango abe na wana zwazwa ya chaka ka mais Benita okoma bo makasi awasela pe matala ndaka ya ba koma bo makasi nuko na pesi mbote motema papa okito ba mbote na place bossa ne vient no Frank Puto te oyebi vie wana te na ninga mabete vie wana il est à féliciter Frank Puto FM na lebi loko ya FM incroyable mais na suki wana te fo bomona nga pena na restaurant bonga na nga muta cash na nga muta matala na te na safisha te mais na lebi loko vie Frank na bisio makayabu koloba outi Kishasa ole kufa na nzala ya asala pas emporter oui asala remporter quoi ça la tout excusez na le pondo neti na Kisasa pondo ba Camerounais te ya biso ya Kishasa ça dit matiti bena Fumbwa ba makayabu nyonso donc on s'est retrouvé to bosani pété restaurant Blaise Zebele wana semaine la fois passée tant na yaki to lia pe sukuna na bisio mais oyebi ke ba frère na biso baza féliciter bazo ça vraiment musala Blaise Zebele to mona bato ebele leo na ba réseaux sociaux ba komi ba deux fois kanga pe sonera ngoyaya ba komi ba deux fois bato mususu pona pasi bazo ça ba n'importe quoi mais ba vie na biso o ba olesa biso pour faire ba olesa biso ouais tala na sala 3 jours na la nzala na New York New York ba restaurant de ba congolais ba congolais zate na epte soke ezala kame bato ba otala nga ba omona ke ezate moi ndeza ra précision so ke Dubai wa so ke olia pa mama tel ok olia pa mama oyebi da ba place ok na to yebi yango to ko tuna bato moi net so ye poto ba otangelo chez Frank Puto ba otangelo vie na biso Blaise Zebele ba otangelo vie na biso pe nani vie na biso ya wenge muzika maison mère nani vie golf kizola vie golf kizola na PCP mbote ba otangelo vie golf kizola ba otangelo ba restaurer belé mais ce qu'on a New York na lala 3 jours nzala ce qu'on ebi nzala ra ya pamba te esangani na lango ebité ba liboso na ki États-Unis o maîtriser quartier te o na sala 3 jours na kitaka na le déjeuner na ebi place na cause ya biloko te
Merci beaucoup, Sarah Tola. On va revenir. Mais tu encouragé, bang. D'accord, merci Nabato. Tout, Basala Msala Kitoko, Blaise Zebele, Franck Poutou, Golf Kizola, Bato, tout, Bozaka Nava. On a un restaurant, on a lia. On a loba, on a sentiment. On a lia. Propriété, biloko, goût. Ezate biloko, là, les sala une semaine, va sauter que la bateau, l'équilibre. Baby, qui n'a l'équilibre, na Kenya. Chance, eh. Torosonga na si. Chance na vanda côté business, eh. Ah. Et puis, bateau, on a bêti, on a l'économie, va filmer nga kaka. Puis, on a bon ma B. Eh, na lapi. Merci beaucoup, Sarah Luswamba. Monsieur Sili. Oui, puis il va tomber, batinga quoi. Lusamba, batumba ba attaquer nga. Et à Lusamba. Lusamba te. Lusamba. Ngawana. Bangonde mutu batinga moi te ngabna na Lusamba. D'accord. Sarah Lusamba, bonne santé. Ouais, ça va très très bien par la grâce de Dieu, en paix et en merveille. Fraîchement de Kinshasa. Fraîchement, je te dis. Oui, que ngana na première visite. Et puis pourtant comment Alexa. T'es air moro pende komi pende bato vraiment c'est abusé en fait. Yo linga ngana ya na vande ana nesika olala te. Na lala a mabe, na lala a mabe. Ba biloka kolia bato bakomi ko senga senganga. O sala bo elamba okomi ko defa. O nanzale te papa. Na ya kana ba objectif nanga mikonange koki kwatulu nazongi. Wa ko sa nini? Po oyebike nangai s'il te plaît, Sarah. Et comme il dossier, moi, comme sérieux. Billet avion, ça coûte cher. Ouais. Aller-retour. Ouais. Oye yo mo côté touro. Touro yelipso na brand. OK? Mais non, ba billet avion wana na objectif ina yo ya voyage. Ezakani, tu es venu faire quoi? Non, na ça objectif nanga. Ba olinga ne ba côté ba billet utaka. Ben bien sûr parce que c'est des trop. Nam tabatu en dehors de ça na lukana ba kenga na bango to ana carnet monté et puis to pesa pende monté même publicité ba oya pa na bango ba opia bango monta mususu nga ba opia pe monta mususu to ça ka publicité moko à qui la faute est-ce que ba poto na ngezo déranger bino bomoni nga na hotelingana na bakola na osenga ba tembo na ba whisky na mela pe masanga te banana e poto bosi bomoni nga na boîte nini o poto langa e chabino kaka banda na ya bandiko ya poto bomona nga na boîte nini ezaka koyeba ke zela na boka na ovie na ngai na ofesenga vie na nga jonga vie jonga pesa nga ta moi primis pesa nga ta moi whisky ata moi demi verre vie golf tindela nga ta turbo bosi bomona nga les problèmes, elle t'es venu faire quoi? Quand tu viens en Europe, je viens faire quelque chose. Deux semaines aux Zongi, 2 semaines peut-être na sala ba 5 jours. Ba 5 jours. Une semaine coûte raté. Mais c'est quoi? Neti boy pe no umete. Mais c'est qu'on a ba billet nini? Yangati. Total bien. Bon temps yo tient à l'œil. Tant yo lobi ga na yara a point yo lobi te bon na tant obilonga à Paris. Au soir ba train ba 4 heures de Paris na kulukani. Tant yo kenga. Tant que vous avez train siko na tuna le rosa na posana tuna ngala bomba na tuna tant que longwa siko Paris OK na kuna na ba province wana ba 4 heures de temps olamke betongo yo wana OK na matita kasi yo photo na siko batu ba yaka poto basuka na libende oui ba sans objectif nga suka na libende te na yo sota nga na progresser sota ba libende kala. D'accord. Mais na nenga photo mo musupi na ba kanda na Zarabe na sa l'émission na Laxi Carte résident malamoko. Il y aura un jour. Tika boy. Ah. Mais yo ta un problème ka différence c'est ali na poto a yo na tambol la voiture te. La voiture ni. Yaka wana. Ya. Voiture ni. Na lobby kaka. Na lobby boy. Problème ndezali yo awa tozo mema yo. Mais yo moko nano memite mais tozo mona batu miso déjà bazo mema. Ya solo ana. Oui. Au permettre ngana za permis international nanga. Na permettre. Chief na cause sac nanga mpandi na. Permettre yo komona TV za. O mema ezara problème te sac nanga za cher hein. Zap na cher. Oui. Afungula na. Comme na niveau. Ah. Ça va. C'est là. Comme na niveau oyo. Bleu comme bimana kati
apesi Chantal Bola Mama Paradis Mbote. Moni o. Eza permis. Oui. Na bombi ba donner. Na yebi ke Grand Real nanga Ginoshka yanga. Wana yani Texas, n'est-ce pas? Hein? Moni o. Texas, hein? Texas, ouais. Merci. Boya Ebsangai, permis ni l'équipe permis américain. Dans le monde. Même passeport américain. Passeport ni l'équipe. Alors, vous avez un permis américain. Yo comparé ngana batumo bati na teboye. Ba nano a permis te ba okumba ya kubatama. Ah. Ezanda kubatama. Nga so na kumbara na poto te eza te po na kumbara na poto te po na ndinga na za entouré na ba vie na nga ba Bruno Makubungu ye moko na volant. Okay. Via ya na jeep azwi biso saro ingo ke Belgique via kumbi siko na kumba sunina. Na kumba sunini yaya. Mais félicité quand même ba au pays. Tenga kumbara na nga na États-Unis nde. Félicité. Po États-Unis balinga na bango makambo otambwa na batute po balinga mbongo. Wa eso benda sara mutu kango wana wana permis ale yebela kende luka vina. Yeb sanga skozo lukala nga na permis nini susu nazwa. Okay. Mutu azokumba ya kubatama. Oyo so bakangie na mbila ke boloko. Oh. Oui, nga za mukanda. Bon, donc, si on a bien la location de voiture à partir à l'aéroport, on a loué voiture. Tant on a que permis na batali américain, français tché. Ok madame, ok madame. So pe na bina futango pe na carte américain, Bank of America. Oyebi bank na biso wana. So yibinga carte siko, osali ba achat na bengi bango. Ba bloquer carte ba récupérer ba mbongo nyonso place osaki ba chezongi na compte. Est-ce que perte à la radio. OK. Mais est-ce que il aura nini la kisio ke bande comme ça bazo poussa voiture, bazo kumbango clandestinement. Bazo batama. Ya, oyebi na réseaux sociaux to vivara na matalana. OK. Oh na sali o babenga ngo matalana mais posa matalana bien foza nango. Ouais. So za nango to sa matalana te, fallait sali banda asom banda kuna kitoko sa matalana te. Mais matalana avec l'argent. Matalana ya kosa lekate o kosa batu moza nango tete nga lakisi na nango siko ba o wana ba osa matalana omoni na internet so mutazwi papier mukanda aolakisa ngam na oyebiso atanga ne na vandia soka résidence nange bimi na zwi na olakisa. Ah bon? Na olakisa ba mso afandi déjà 3 mois. Bon esa nango elote yo bomba noka obombika ba détail ochebwe na che wana batu batali wana defindo zo senga siko. Donc, so bato bana ba permis, bon là ça. Mais ata bana ba permis, en tout cas on a un permis américain siko. Donc c'est un peu comme ça. D'accord. Talara na Chine. Na Chine, vient na mora ya rose nga na aéroport abi tola. Pour ni te na loué kaka comme ça tout ça la ba course au lieu tous ba taxi ba chinois mi beleki nga bi OK, y a pas de souci. Tokomi yazwa résidence à Chine a umisa permis na po azwa siko ngana senga bi donc ngape na kozwa bi mais so ça permis na ozwa mais permis à Congo nde ermo ba dutanga bite ngana permis américain na bimisa ka permis na lakisa ba chinois ba gangi ba mona ba américain lo ba nzambe ba tout na so na américaine américaine dans les sangs. On a pays de refuge nanga. D'accord. Sarah Lusamba. Ngaye. Na solo liango bien toro. Ndekwa nene ya Lusamba. Fo sang Sarah. Sarah Mama bota biso mapasa. Nene ya Lusamba. Jenny Lusamba. Basika bo. Misato wana. Selon Sarah Tola. Sarah, selon Sarah Lusamba. Voilà. Mais et ça la ronde nini. Tango kota na kati ya famille ya batu. Ozo cap s'il te plaît. Batu ba komo yekola okumba. Mais toi, en 2025, oui. Toi, 2025, 2025, il y a plus de 40 ans, volant, c'est très grave. Ils ont Sony. Oui, binga ibilo abongo mamna sa ya obatama. Batu ba moninga ra jour mususu na volant, hein. Maman. Oui, bibi, MS, il faut pas encourager d'autres choses. Mais il faut encourager. Oui, binga na ekola okumba la âge na 13 ans. 13 ans. Muta okumbisanga voiture, vient na chauffeur na sa kufa, vie suki. Soto ke somba ba mai to ba course,
na futi ye ya sala échange nga na leki na volant aolakisanga omwa batinde biso toumeli tokosa kaka makambo ebele nzoka nga na oyekola okumba eza na ba age mosusu evie na nga na ndenge mabe te il faut totikela bana basala makambo mosusu eya lokwa nga ne nakomi mokolo boye na bandi koyekola na age oyo na bandi kofutela ndako na age oyo na yo osala matala na internet mais eza liboma bato bamonaka ke azwa ndako aza ovanda chez les parents tina age ya mokolo mais azwi quand même mpale eya lokwa basere na biso basila ozo comprendre akoma ofutela na age ya kimokolo mais nga na ope oui sila futela te azali kaka chez les parents mais koza oza chez les oza na lupango wa famille mais oza na ndako te me na age wana te te na ndako te ana chambre sila papa bango akufi bakenda ofilme chambre sila te chez les parents maso chez les parents mais tango yo moko peut-être za moi so bali no nanu te ça dérange pas te ça dérange na age ya sila ya 50 ans ça dérange baza quand même na entreprise baza na bateau te kasi yango nazoloba te papa problème eza nini omoni kozala responsable bato bakanisi eza kozala mwasi na mobali na bana te la responsabilité bandaka dès le bas âge omona na mwana 18 ans futela te oui y en a plein yango na responsabilité donc si la boya responsabilité aboya ta futaka loyer aboya facture à courant mai aboya charge kasi eza irresponsabilité ti yango wana ti aboyi charge ya po moto ozala responsable parceque azwi appartement na ye ayosala yango matana na age oyo or eza na bana ba 16 ans bazofutela bana ba 18 ans eza na biloko mosusu tokosala te okomi na 45 ozoyekola kokumbu filme eza grave très très ye oyekola kokumba mais bato basombi bamituka bakumbi bachange bana bayeba tiktok bango tu bakumbi bazwi na bamituka yaya 45 ans oyo banda youtube kala bandi oyekola kokumba na 2025 changer dossier tokoti na dossier ya famille na yo ya famille Lusamba biso Lusamba to na problème te bino Lusamba toi clean s'il te plaît et ça le comment ndenge oza wana okoti na famille moko ya bato otie bakisongi opanza penda famille ya bato mufandi ozoloba ngo pe na TV avec tout le plaisir sentiment mwana na salibo au lieu oyede mama ya bato azongana na bana ne mais ozopelisa moto te nga na panzi ponga loka mama akufa nazwa mama wana na ona panzi po bango bazo négliger mama nga mama akufa nabi te bana openda fona benga na bango musika nga nazwa place na fa ya mosinjo beti ba mosinjo bo yo retita ba imba mosinjo ya mamba lukuta yengo wana na sali est-ce que yo te muto favorisaki humiliation ya mama na tango bakanga ki mama zolela na réseaux sociaux bakange parce que msu yo muto bandé ko sala ba intox te mama bakanga kani mutakangisa mama oui kani mobile ya mama social kisita mutakangisa mama azara kisita boyo kai mama ninga loba inete abota totala yango ke na meke pas gêné mais abota totala chi bozola ke la bato et comité man niveau ko la ke la bato te mais oyebinga ne na zawa mwana so mankenga respect na longolelo bilamba na toilette d'accord oui j'ai na droit wana parce que moni mama ata oyebi to wana ba mama toxique bazanga camarade nanga mama na ya utole mbonga lupango mbonga lupango ale yango penza ayebisi alobi abandi commerce dans la réponse aipa na suka bakisi na botaka opamba te sala o kosala osaleni yo na mutunu oyebi kaka ke mbala nsima na oconfie mama susu te mais osalelo te poaza mama ozo comprendre donc mama aza kaka mama ata mama afingi ata mama alobi
mama aza kaka mama. Mais bana wana batumba balingi ba ko apprendre biso éducation mususu na internet que so mama gangeli yo, so yi mama fingi yo, yo pe fo finga mama, yo pe fo gangela mama. Awa na internet eleka te mabana bino ekufa ya na bomi ya mama social. Etikali ya Maria. Mama social baza mbutu. Pa kanyake. Ake déjà. Pa kanyake. Nesa ke kende ne reketa ata simate pa kani. Au sepeli? Na sepeli makasi. Moi c'est insensé bon. Wa fini mama ne. Bon mama kanya obika te. Mais tant kanya kangisi mama ya mama social. Yo monte ke ye pa sali mabe. Te kanya sali mabe te kani ana ina mbongo te. Kani ba pesi mbongo na maya na mama social akangisa mama bango. Pona bango nde ba okangisa mama bango obanga awaya sukoloba te. Maya yo potika kosuba na âge à 17 ans. C'est grave. Moi na onjoka bakanga indoki na bomwana. Bakanga indoki. Ya na za ba matière asika na bakiti. Na yena ba matière. Bakanga. Ba mwana stika suba na 17 ans zanani. Mupongu te. Na ba ipa baluba oui. Mupongu jinu mupongu. Oui ko prononcer bien. Na ibiso lusamba. Lusamba. Ah bon? Ouais. Mais est-ce que ebi ke magambo tozo sala? Bango na bango si bafandi bayokani. Omoto yo tigel na so. Avant bayoka na mama obenga nene obenganga. Atuna vie. Ya bana nimba obenga pa sango. Na pa sango pa kota. Oka ete. Merci mwana nga Israël Mutombo Lusamba yoka te. Ezate loga makambo batu ba luka na internet bakabela batu babana. Mama ndandimaka mwana biso to luka kokoma bana ya Viki te. Viki nda confirma biso bana na donc adopta biso. Mama ndandimaka ko adopter bana eno bino boloko ti pede boye na ebo pesa muta ndima ete. Biso ba confirma biso na Olanda ba merci te. Mwana nga liboso Sarah to la Lusamba oyoka te. Donc mama adopter biso. Officiellement, ils ont ça les quatre. Bon, yo peso ki mwana na o yebi ko bota quelque part et que abimi balaxio yi est que na conscience wana obosa na ipete. Te mwana so boti mwana no ko bosa nete. To yebi ba négligent mingi ya ba père. Ouais. Ke a chape fimo ozemi na mbandaka akoma na matete akoma na Kishasa atika mwana wana. Ezala ba accident wana. Papa kendaka ta msu mission de service mo na Portugal atika fi mo kuna na zemi fiango pa bota mwana kola mwana yo bima po ezala mais zara mama mimi mwana 9 mois pina na libongo akoli yo botieti o na conscience no bosani ko botara. C'est difficile. Non, c'est difficile. OK, mais ce que conclusion ya makambo ya famille Tumba ekomi wapi esuki wapi Maria Tumba na mama social lelo o so ba lobi ke basenga mama na bango baba na nanga nani yo za famille na bango te baba mote ke yo muto luka kimia na famille wana te bino na nene ngana nene ya babanda baba no senga ba pardon biso ndeto décider pour na ma vie biso est-ce que ma vie qui wana zalaka heureuse so avandi est-ce que deux fois poza makambo za bana neza makila mama biso benga nga nyonso tu penses que ozo suffire ye te ngana suffire ye pas à suffire nga boza suffisant bino suffisant so abenga zwinga te abengi nene nene Sarah nene asuka benga Lusamba e mama bino zo lukwa ba zuyo te donc to koma na ba affection moko na komo bosa na liwa mama a remplacer na komi ko sentir ndeko no kasi Maria Tumba te to abandeko te kasi na kota mama te mama tokata ba lien to bwaka bango to boya bango tokata ba lien to boya ba luka pe mama mususu so bazonga ni lebo zana sonyo ebi non omoni parti o ya kitoko soni eza que bana mo ba finga mama bango na réseaux sociaux bana mo ba humilia mama bango na réseaux sociaux bana mo ba ya na image ke babunga bazwa na réseaux sociaux mais mama bango ola na ndako ezanga rideau ndako ezanga couleur ndako ezanga plafond ola na tol mais l'internet bakumbaka bajipa kano bamataka ba business class bakendaka ba Chine bakendaka ba Dubaï mais mama zo souffrir bana moko boesko ya ba voisin bazui mama wana na mutakala nyonso bana ne batika ye balatisi elamba
balakisi ye bolingo bapesi affection banani baoki songi. Maman Vicky, un jour, elle va pas changer de langage envers vous tant qu'on a bien à bana. Te maman Vicky a changé langage, te so pas changer langage à mutu. Mais il est important bolamu biso to sali, maman ba voisin za ki négligé to soutenir aye, c'est tout. Bo pesi nini? To lo ba on a TV te. Ba vidéo mzuze sala Te, ba déjà. ba o non ba o to oui. pesa, non ba o to pesa netinga na pesa po e mona na te. Mais il y a tellement mon cas na ko bomba ngote maman sali ba vidéo. Merci moi nanga Sarah. Merci moi nanga Néné. Voilà, mais on a donné en privé. Repie bandeko na conseil. Bandeko banani. Maria na maman sociale. Te ba continuer ka n'impolitesse. Wana isalobi ozo profiter ozala na mo affection maman na bango. Na profiter nan. Mais un jour, maman wana ozongela bana nae et un jour Sarah Tola aura changé le sous langage. Tenga na changer langage te maman ozongela bana ne. Ozongela bana ne maoyeba kenana bana mo bazali pe. O balinganga de vrai. Parce que bana ne mo bayoka soni kozana maman loaye. Yo mo boye tant fanda. Est-ce que condamna pe maman na te et tant que mère o mona pété ah maman Vicky mo pe abima pe te abima te. Ba maman Vicky azaki maman mo douce. Aza bien. Ça. Omoni ba kambana na basala maman bango na internet. Ngana yo ozongisa ngona ba porte bandako na bango. Na beta bango ba maman na ba désert. Comment? Papa wana ya mabomba miankolo. Merci beaucoup Sarah Tola. On évolue avec toi. Tout ça na sujet à Gezmawete. O baote ko kangaye na habité. PDD. Respecter ko. Te PDD papa. Respecter azan artiste amnene na mboka. Abeta wapi. Bablo musubo sara mabe. Tant bolobara artiste amunene. Nde balobara. To défendre ngo. To biso mono ata yo mo banana ko définir ki artiste amunene ya Gezma. Est-ce que Gezma est ano na nzembo te ya bien nzembo ezate. Lifuni. Oyemba penda ba scénario na ya salaka. Donc oyemba ki PDD na ene nga salaka. Inosibi limbi sanga pardon. Inosibi limbi sanga ata bordi ekozalaka china suka na makamba rebo mais na makamba muziki oleki. Inos aleki Gez. Aleki na koyemba na ba album de succès na ba nzembo pe ya succès. Yo kaka kate. Lifuni. Oyoka ngote. Et puis ekoti. Et puis tala bine la moi mobile, obina lo ga PD. Donc nazo ebate. Sodome na Gomorrhe to nini nzambe na ngai. Gez maweta apena na nzembo. Te me makambo nzembo esa eloko. S'il te plaît. Te yoka, moni musique Musique. Ata na définition nango faut ezala agréable à l'oreille. Mais ba texte na ba propos, il faut te na kati. Yebisanga lifuni. Okangamikana wana ebo wana pa wana za musu. Po yango ndesa succès baby si merci. Lifuni yo wana. Nde bana balalikana wana. Na dance nango ndenge moko. Tala ba clip na soka zana te ana shisha. Donc ils ont là que sa vie ya mutu ba délire sexuel ya mutu avant da wana. Bakutaki moto bakutaki na ndo na bino mususu. Chacha d'or. Mais Chacha za limbele na eti. Chacha za limbele ne? Tala, omoni ngai na osala appel ka na Fali. Fali pour passer mon grand frère et Fapekato bokila lokondo ma indombe iso la iso. Ba petit nyonso baza ba petit ya ko collaborer na bango te. Parce que soto zui makambo PDD ya salaka. Est-ce que ebi ke batutu bazara pemene ba kimae? Ouais. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Azate. Tala, oyebi kozala pe pardon, kozala na pembe na Fali. Fali alinga batu bayeba oyemba, boyeba Fali te. Oui. Fali so oyeba oyemba tato a petit na ye. Omoni bon chanteur, grand chanteur, bon musicien, grand musicien.
a se sentaka à l'aise sur azoyemba na mutu ayeboyemba a comprendre que eyembeli na ngana mutu ezobala na epese poso oyemba asali na combien de featuring déjà moi pas ebisete ke ntembo cheo eza mabe moi na intervenir ezate ba omona ka fali mutu maba pesa batu ba nini ba featuring te mais featuring ozoluka oyemba na voix nini fali azomona ndiko okotache ye ne yembeli no mabe na ntembo texte mabe yebisanga lifundi yo fali squat voix fundi kitini yo mais Saratola ngana besoin to lobela mingi nzembo te tezela papa ngana na message au pesa na famille vas-y tosi PDD PDD kutaki na mbongo azo organiser ba soirée sexuelle wana avec l'argent batutu na kati ya ba soirée wana bazo bimana l'art ouais vous comprenez mususu bazo sala bango par force mususu par volonté mayebi kake pa PDD ozonga na chicon yebisanga mbongo ni ya malonga gaz ma ete yemono a locataire jusqu'au jour d'aujourd'hui au ça ça ba tapage sexuel ndenge wana fallait aza mbongo ya osala faire également na simbika bango mbani na po ani basala ba délire wana te oyaka muziki to yaka oyaka PDD oyaka kopa ba partout. Alors Fally Ipupa aza ngala benga ke kitalatala ya musique à Congo et loka Fally aza kitalatala il faut tala pembeni na ye ba petini na ko tambo na bango ba petini na ko accompagnera oyebi Fally aza oyebi bano ba guys ba fula mate pona ba vie na bango mabe ba partout zo poko za na Fally na ko c'était fo fula ma ouais so zo fula mate en tout cas c'est que talaka ngai dossier Niki na koma kamada makoso Camille makoso eza pona Fally na yebana na bate bele libanda pona ka makamba Fally siko yo za rapea na Fally asokoli maya lati ache parfa lati ba peta bandalungwa ache beauté ne en place en G aeti ya matina podium nao ezwa kate yaya bagezi mawete fo batika muziki bakendo sa ba film porno il faut tika na muziki sikongelo ko esanga mabeza ke ya na biso Fally kitalatala musique à Congo to lingite na ba relation terre mais oui depuis makambo esalami réaction Fally zana te non po mon ba on a été on sait jamais te vient na na mystique ayoka penge ah ouais nde na beleli boy ameka soutien ah ouais via yokaka via nyata ya obino 12 ngachi ngai yo na vanja yo mto chabi koma ngai so na ngai ndo mona ngabo efanjwa tala ngai bike petit na ngara maele so na prévenir ye c'est ngana prévenir Fally bano ya wenge baza ben poli ko soutenir bango tata ya commission afuka michina makolo aluka succès mukola ko pumbwa ndenga o manke yo okay po bango nyonso rêve na bango ndo mona bango wana oya ko megaka ko sa musique esimbi adversaire na liboso ya Fally ouais so ye barate adversaire na liboso ya Fally na leka Fally na battre Fally na finga Fally yango wana kaka na lobaka na vie pona Robinho ngabi faire ya na bango liboso awenge basali eboye boni yo ya ba voisin to suka na mankimate ya on episio ya yokanga ya batu nyonso bazaka ba camarade ya PDD bakima PDD na Kishasa monani ya kima yaya kima tolinge kole nango yote to boy po babi ya bambila bayaki otuna abaki aza artiste bambila bazo yebeta la si photo ya na Fally tala niveau c'est moi avec l'artiste Fally j'ai chanté avec Fally et comme référence na le cas artiste mais ça y est monté artiste presque référence na Fally na pekisi ah ouais au pekisi olingi na pekisi yaya na pekisi mais c'est quoi comment on a ça la délire on a jeune il faut pas oublier des jeune délire ya mabete ben oui il pété mutalinga ke bima na réseaux sociaux yo kaka si délire ya mabete délire ekomi mabende ni ekomi mabende oyebi moto yo azomi mona grand asala effort à protéger carrière naï est-ce que oyebi ke Fally afingama trop Kofi atumbula Fally trop oyebi ke ti lelo to na video ya Fally to manke Kofi okanisa banga ke
fallait à mal bouche hein. Ouais. Orantia banga ke te asona image na ye. Auta quartier latin. Batu ba traitake so tala ba interview na libanda ba traitake mwana Kofi et aza mwana a respecta Kofi ti lelo mais ba yo kana te. Asala ngo ya obatama. Pona nini a protéger carrière na image. Donc ana carrière à protéger. Mais gars on dirait azana ye mutaba filmer. Auti ko bimisa akomo tshela biso ba sport ba film. Gars tika no na ba film ça te va papa. Hein? Pourquoi je na ba distraction na musique? Film ça lui va. Yebisanga siko ata yo moko MS. Yo za artiste musicien. Ouais. Ozara na ba délire na osalaka. Est-ce que oko sa ba délire na ba sitoche le rôle ba chacha? Ozo benga chacha sitoche pour. Te maza sitoche. Maele zate, atangate, ayebi ko commenter, entouré na bazoba, donc sobo saline eloko lelo yeba ebi makaka. Ya mona bandumba ba mexicain te awa, ba mingando ya ba ndibu. Bonso gune za chacha. Gazo na mbongo afuta ba ndibu te. Te guna eza chacha te alingi sexe gratuit. Chacha peso fele. Azwa ko feleti. Et bon mon na tongo ta sanga mbongo afuta hotel, mauti délire na star. Délire na star. Mazangi mbongo afuta hotel. Ah ouais. Même si ça y a nyongo. Pididi benga no ngata kopiko. Na yo pesus. Tena ke na ngapa pididi. OK papi didi bozo ko sobi 4 parcelles. Ba chacha ba oteka nzoto ko fele boy. Gezi mawete. Ozongi na tonga mbongo hotel ya te. Ata yo moko. Ma chacha na balar na eta fongoli maison, fongola maison na kini. Moni makambango. Makambo biso to mona ngoto. Moni makambo toza obola. Yango wana toza. Matala na ya lokuta. OK. Nde tozo pekisa. Na suka lele mutafuti hotel Mobile ya kwali enzoto star likona ngona suka lele afuti hotel. Gez ko sa ba délire neza mabete. OK. Ko sala ba partous ya ba PD ko sangisana bana basi eza ba benga ngo orientation sexuelle ya mutu. OK? Selon foi na ye. Poneti mutu aza chrétien on sala te. OK. Sko yepa na foi na ya na banzambe na salelaka. OK. Sko selon sentiment na ye ememaka ye bongo. Mais mabe na ngo eza nini? Oza artiste. Oza na bane belé ba artiste baza ba éducateur en masse ba raté. Bien sûr. Donc oza na ba fan na ya bana mikie balingako. Oh, oza na ba fan na ya ba maman na ya ba papa batalako. Il faut protéger même carrière na wana na ba fan na wana bazara na confiance yo ka musique na yo. Maintenant ozo sala bulingi ba partout gratuit. Au foot arabatu ba mbongo te. Oza s'attendre na nini? Po anoke luka mingando bandi bouté. Basi belé fara bengisa bango na appartement engale ka sanso opesi bango soki 100 euros soki combien sanso pour nous protéger même carrière na ona kombo na yo consommer Congo maman oga makamwana te mais consommer Congo avec l'argent aleki faire na mbongo te donc c'est aller chercher aleki faire na mbongo te aleki pe fali na mbongo te mais ba osala ngote pourquoi te ba osala ngote pourquoi que to sala ngo ataka na bata Congo non ba délire wana ya ba délire démoniaque on encourage pas comment mutu moko koza obengi ba pédo bengi na bana basi bo sa partout pédé na balele wa Sodome na Gomorrhe partout nini nzambe ko tinda moto na appartement kesi mawete tazika nzambe Seigneur yango nzambe abandaka kala soko meki atumbi mokili omeki abeti simu nzambe okozikisa moto tindi ba ange o ba te ba ange o ba bengani na lola ba longola ba ange te ba ange na ba olongwa te yo papa mandefo pebe yo moko longwa nzambe ko tinda ba ange te batumba kaka appartement gezi mawete Sarah to kende moko na tuna ko likambo ya chacha ya maison d'habillement o la excelinga sila na Congo lobi matalana wana ya nanyo ya purs ya yete ya yete imutala excelinga belinga sila te ya patron na ye kolingana lobela patron ne mabete tika kaka ya patron na ye mettons ya la exhibition ya yo lobi ya patron ne po ya mbani na nga yanga
Bon patron non na moi c'est. Oh na ebiso te ke na oya oloba mabe. Na ebiso na oya oloba mabe to chikati. Ya lokozo tu na nga to mona ki o olobaki ke voiture wana eza ya yo mais eza ya papa Diego. Ya Diego ya nga. Mais patron na yo obi bien patron na ye. Maison na ya cherche nini comme ya patron no ba patron. Lele. Bon patron n'est pas rien. Na yebite il paraît azara lele. Bref. Makambo na bino pe koma makambo bele bref. Saratola. Bref. Tozo continuer na yo. Te men likamba pididi wana penza. Megez maweta lukia maskia on a façon tout me simbite. Bimsati donc ba actualité bimebele ti. Na jour obenga réalisateur na yeba créer lo mo. Megez mawete nga lingi na ngaka making of ya bilonginyo sezala jour wana. E bima non sote. Te bilonginyo sezai jour wana mlengi making of nango poto ndima ya kisere. Okangami lokuteur apema yo sali film na batu wana soit disait za base pesa biso making of nango te making of ekomi bakangi mutu moko ba égorger azoganga gez mawete osano ba film kitoko papa ko chika miziki te nzambe okotumbelela nganda kwa gazi te respecter comment on peut gaz ekotumba kuna te. Respecter artiste musicien. Est-ce ozo yeba ke nzamba tumba Sodome na Gomorrhe? Oui, pona nini? Balele, bapede, yango bakende kosala partout kuna. Nzamba tumba mokili. Nzamba lelo akoma na nzamba mawa. Aosala grâce na mutu nyonso to alingi, mutu akufa te ti se repentir. Ya fali kieba na bana wana. Baza bata confiance te. Mais makambo comme vraiment courant na réseaux sociaux trop de bêtises zaka makambo ya. Ouais bi artiste na biso faire rigola. Ouais. Lelo so bazong sele émission première soin bi ka regrettera. Pona ni. Et là taketi lelo. Mais kasi kafi kwa finga. Yimta loba bien sûr. Kayango na lobati. A regrettaka parce que là taketi lelo. Donc et baby sa carrière na image na. Image. On se comprend. Je pense que Gez aussi regrette. Nini? Gez. Il faut les fonds. Na tout ni ce bazo. A regretté. A regretté. Ah na carrière ni na regretté papa. Te a ma carrière ndetikako. Nga omoni yango na tiki mambalo ba musique po nazomona musicien olobela suste. Mais Gez a auto beta. Na lobeli fali mingi na lembi nanga. Na lobeli prefe mingi na lembi. Nazomona sumuta olobela te na tiki nanga. Bon Gez oro sa promotion Robinho te Robinho beta. Robinho Nani? Hein? Robinho. Mais batu so ba osko sala analyse wante bo ba analyste ta musique. MS ngana ana ba bassin pardon na ta bébé bouchute lukela kitia. Qu'est-ce que ça to change? Ça dérange. D'accord, vas-y maman. To tchana ba fauteuil, to fa na fauteuil. Ça ba BBL te. Batu ba osala yo ke nata na BBL. Basa ba BBL ba ebele na réseaux sociaux papa ba otchana ba BBL na mabele partout tout ça là ba comment na ba on ko cha ba implant. Nga ngeza naturel. Oyebi musique ekufi. Mais batu ba analyste ta musique ba omona te ke musique ekufi. Comment? Exemple ka moko bino mo bokende ko analyser nga linga lo basuma ma musique te. Soto na décembre 2009. Si je ne me trompe pas, 9, 8, 10. Soit au communauté na décembre. Oyoka, papa Wemba bimisi bakala dia Kuba. Jiba bimisi TH. Wera bimisi kibuisa mpipa. Kofi bimisi efrakata. Biloko na oye biso ya ba générique au saranate. Ba nzembo wana nyonso ça ba succès. À l'époque, Roi Pelé a sa succès, Marie-Paul. King Kester Emene a sa succès. Kofi a sa succès. Papa Wemba a sa succès. Wera a sa succès. Jiba a sa bango nyonso ba sa succès mna kwena ye. Lelo musique etikali ya 2 personnes. Moi te musique ekufi. Ka fali na faire. Musique est soutien. Te musique est soutien. Kalezaki décembre boybo de la penza ke décembre tobina ki buisa mpipa
ba mama na ba générique makambo nyonso oyebisanga Ba anti-terreau. mpona tuni yo kaka ke concert ya Robinho ezali olobela biso oyebi mpona nini na répondre mpona nini répondre elakisi moni na époque wana ya bavie na biso bavrai artiste bazalaki na époque wana baoyo nyonso tu baosala miziki lelo mpasi na nzala na kati na bango talent ya te c'est sûr batalentie bango wana époque wana eleka bafere batalentie ya suka bafere bahéritier banani baya batalentie ya suka yango moni muziki ekufi fali batrophée nyonso kaka ye moto azwaka entre temps ezalaka bongo te toyoka Kofi azwa bacourant jibe azwa badi jibe pia na disque d'or 1-0 nani kuna bateka badiske basala basuccès babeta bazénith olympia bani lelo eza te balongola baconcert fali abeti awa moto alongola aza te moye tosala débat musique eza te décadence comme makasi musique esili goût donc na minute osoko bosa analyse ya musique baomonaka neti okotela fali eza clair yango na tika okokosala analyse ya musique te po ntango osa eyaloka botyelinga sikoyo na compare fali na fere bata fere baosepela nanga te baomona mbamo naopesa fali bagloire mais totala sikoyo na babalance eza clair tamie na éviter faut laisser musique moyen osala débat bien eza te écart eleki donc ndenge ezalaka jiba beti stade wera beti stade nani kuna beti boye eza susu te siko bapeti tu ozomona oyo bakoma osala miziki mpona nzala mpona basi mpona poto talent eza te yo oyebisanga nasala promotion ya moto wana talent te Robinho aza na talent te selon yo papa nde omonaka banzembo ti lelo tozoyemba banzembo ya bato bakufa me ezalaka na succès banzembo ya bapapa wemba bazalaki na batalant andeyor ya succès talent mpe fo ezala bamisien na biso ebele lelo balingi kaka succès mais talent eza te koyemba moins avandaka na note te il faut batie donc so akoti studio akobandela oyemba ata 50 fois ata 50 fois kobandela koyemba so akoti baleki na bango ata 50 fois kobandela koyemba soki akomi na note te ingénieur akomiseli ye na note nde batalentie bonga na kosala promotion bango wana batalentie na musique baza étouffé par balider po musique na Congo eza lokwa guerre ata mwana bimi na voix normale à combattre au kaka. D'accord. Toujours temps il y a aussi l'émission vraiment musicale. On va parler de tout ça. Sarato là. Pour tout qu'il vite fait comment juste na soka ya émission la biso. Moi non il y a moi sur Asika. Au biso bombela biso tamulaï mais enfin. Taslim. Na lingi mwana nanga na makasi ya. Azelinga ba diplôme mibale nazo calculer na tinde pe États-Unis. Taslim. Taslim. Que nous rejoindre Adassa. Adassa oui. Wana mwana nanga liboso. Bo bomba etambula pour ami. Ko ya. Na bomba e parce que aza bijou mystère caché nanga. Si on a pesi ba réponse aussi. Nzambe na lola. Faina lobate. Mais oh moi son demi facilement. Te même moi nanga. Oyebi. Telle mère, telle fille. Ouais. Mutu nanga. Elakisama na ba nanga. Adassa pesinga diplôme na 16 ans. Ouais. Na ba pourcentage nini? Bana bana Kinshasa baloba 4 langues. En état Kinshasa. Je suis fière. Moi nanga wana pe lokaza moi nanga liboso na ngai na sala ya mystère caché. Na bimisa e kaka na kimukolo. Nenga zoba aobala. Aobala déjà? Na zoba lisaya ya. Hey maman. Sentir hein. Félicitations. Azobalisa. Ah ouais? Taslim. Mais ça te fait quoi quand tu... Bon bref, toi qu'est-ce qu'on a réalité? Parce que moi j'avais causé aussi avec la fille. Vite fait, azoka moi coup, tout le temps toi gina oka moi bi ah babenginga ba mon na mon ba tindelinga miniati. Moi j'avais écouté tout cela. Ouais. Mais comment le kuta na réseaux sociaux qui n'arabe? Comment les gens manipulent certaines personnes? Et leur moi ça force ça le kuta mais ba tiango pendant cette réalité. En fait, ba mon na le roi soto pakoli sara salité l'internet mbongo longi na banque. OK.
aita on ki osenga visa babi bon Sarah to la loko boaka mwana moi to peso visa ezate. Ça change rien. Ça change rien du tout na ba vie na biso. Donc bon ça la mission ta 100 000 mes objectifs éthiques à la ba objectif nanga. Banque nanga bouger te songa mona salelité. Ça te déstabilise pas? Nale na au mwinde nale na loko sote. Parce que mutango ba ça sur internet modèle aller. Pe non là pongi na ronfler. T'imagines? Ah ouais. Ça fait rien du tout. En fait, et ça arme ba faible, ba jaloux. A mon a place à retoucher ngate ye mora ya face. E belé bazana ko so na nanga lelo te. So na biseka osala 6 ans na poto yaka na compte bancaire azana ngote. Devoir. Mbangu akio koto te école na 45 ans. Devoir na pesa na 2022. Ya o répondre nga lelo na 2000 après 3 ans akio to école na 45 ans d'âge. Donc, ce que muta bongo tongo mona déjà akoka ko affronter ngate. Alors ça nini? Il faut ça les locaux babengaka ko baby sa réputation ya mutu. Ko créer ba fausses informations, ba fausses accusations, ko benga batu, ko créer, ko sala ba campagne ya mabe. Oh, ça va rien changer na mati avion. Matisos. La mati nanga avion batu ninga peteke. Tomoni mwana no kuna babi mwana no mo abimi soki wapi. Rien. PD. So baba na ngana boma eme na bomi. Te mutu te. Yango ba Lacoste bazo sanga ba sixa. Lacoste ko lexa ta PD ote. Papa kate mission na okina kanda. Tchabe. Yango ba musicien akalo bo banda ko lexa ba pour la sixa beaucoup fa. Lacoste, tu ça et la biso piaka. Papa, koko sacrifier famille ote bazo lukambongo na internet, otindeli banga ta 500, o bomi bango nyonso yo kotiela biso Zénith de Paris. Yo lingo condamné nga mutu aseni, pede aza mutu te? Non, arrête de dire ça. Papa, moni ngana yo. Mutakela biso nani? Nzambe. Moni yo ndo sana, so bomi mutu. So ki osenga Nzambe pardon limbiso ebi. OK. Mais obomi âme mobimbo bomi carrière à mutu. Mais Nzamba limbisi yo. Mais tala pede Nzamba zo bengango péché impardonnable. Ba si je ona bovandela ngo te poani. Mutu talaga muta bomi mutu Nzamba tiki. Mais pas salika ki pede na ki lele. Abe olimbisa te. Likolo ki pede na ki lele. Aboma mboka mobimba Sodome na Gomorrhe. Aboma ngo na kanda. Ba fait dévorer uta likolo ekita. Lot ya baluka mungwa tipo atala ba moto wana. Moi c'est lot. Moto zo uta likolo ezo kita. Fait dévorant. Abi na yo wara mboka ezo zika na tala boye mungwa elaksi Nzamba ki na kanda. Moi c'est lot ara pede te. Moi c'est lot ari lesbienne te. Kapo linga tala ba makamu Nzamba osala okitsa kanda na ye na sima. Nzamba frappé ya baluki mungwa libanga mungwa. OK. Siko soki muto akela na ngana yo na ba PD. Ye moko alobi PD fo boma ye. Ngana sani so na za munduki na bomi. Mais non. Ngaku tu so na bomi ete mena tiki ya vivre na boye kaka. Et c'est ainsi dit l'Éternel. Tu confirmes quand même c'est ainsi dit l'Éternel. La Bible dit tola na mozalisi mokeli na biso. Ngaya tabo benga motema mabe Nzamba sepe nanga bikutu Sarah osali yokuto boyi fako bomata. Merci beaucoup Sarah Tola. Merci d'avoir tenu sur votre télévision. Leçon à retenir Sarah Tola. Lacoste. Sarah Lusa. Tobeti maswa Lacoste te tobeti en mise à part. Te nanga peka conseil. Te mise à part bomba. Natike kaka Natika Apesi moketo ngambote. Nalobi banganga o bosana Congo bosoluka makila te. Papa, bato bazo senga na internet yo po ani bozolo belango te. On va parler de ça. To solango vite fait. Mais Sarah Tola, mais tika melaka mai to solango émission. To solango émission. Bato bazo senga bambongo bato bakomika lala muki nzale pasie. Yango batakisi bokufa o bozaka sa ba sacrifice ko bwaka mbongo na nzela boya na internet bo lekisa na bino batuti.
Papa Koki. Merci beaucoup, Sarah Tola. Merci à tout Batalviso. Basaluté na pas banane, Sarah Bato. Naza suna muta opesa mbote. Oh, mutu biso wana. Te, naza suna mutu te apa afie na biso staningo. Staningo. Batu bazo komisa batu ba criminel likola mbongo. Mbongo pasi poli mbongo a choisi matata bomara papa na mama aye. Ba vie moko pe na ebite, ba vie moko bazo tinda batu na mabe kaka. Mwana zo bela to kosika ye, mwana zo bela ordonnance ta to za na mama yemo atindi ya matalana. Merci beaucoup. Staningo ina peso bambote bele. Balobi. Vient na Bruno Makubungu bambote bele. Bambote na Papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur na peso bambote. Bambote na famille na mobimba na batu nyonso balinganga. Na ekiri na biso mobimba ba roma ofinga biso na internet. M23. Na pesika bango bambote. Obosani Ginosho. Bwana réalisateur na poto alwaye. Ginosho. Te na tunit bosana na tuni pe ngape. Ngape na tuna lokola yo. Utala ga émission pardon. Mais na nenga mabete, monika 12 wana to kana ki Ginosho pardon. Merci beaucoup. Ndelu na katikati, ni ata ngobenda. Merci Sarah Tola, saluté na yo Jujung Mwanga le playboy, je te saluté. Juju Mwanga bambote na yo, le playboy, sans oublier le prince de la ville. Na pesi mbote. Na pesi mbote pepa ya Thierry Ekrita, saluté. Thierry Ekrita oza wapi oti sikoyo, ouais. Saluté. Ana kare. Oui, obligé. Menga na bien entouré na poto. Au sentir. Na bien entouré. Saluté na Bruno Makubungu, to pesi mbote sika. Ministre défense et ministre absenté pe na pesi bambote. Pesi mbote Le Ryan. big boss, bébé Pesi Brian. mbote saluté na yo. Pika bato yo ka mona masane. Derrière la cam, tozaki bongo na Yemoko le maestro, le contournable Ginosho. Tokomi na suka émission na biso tokotani bongo na mbala ya sima. Ciao, bye bye.